kimia balelela yo mokonzi lelo bakoma litatoli basala yo confiance lelo bazange lokote yawe na bomo efandelwa kondima na ngai namona te o motakutana na yo azanga kimia balelela yo mokonzi lelo bakoma litatoli basala yo confiance lelo bazange lokote yawe na bomo efandelwa kondima na ngai jalia jalia akausi pijoli ya bapasi na ngai apesi ya mocha mokili epesaka te jalia jalia akausi pijoli ya bapasi na ngai apesi ya mocha mokili epesaka te singaloketo te ayo nasimbikaka yo assurance akobonga occasion ko euti ndeno yo nayembi na esengo na libota na ngai yo nde nzambe yawe na bomo moyoki ya masanjoli na ngai kanisa mpe baoyo nanuki bamoni pole te salela bango kwetelo totumbanela yo singaloketo te oyo nasimbikaka yo assurance akobonga occasion ko euti na yo nayembi na esengo na libota na ngai yo nde nzambe yawe na bango moyoki ya mabondeli na ngai kanisa mpe baoyo nanuki bamoni pole te salela bango kwetelongo tombanela yo okausi pijoli ya bapasi na biso opesi ya mocha mokili epesaka te jalia jalia okausi pijoli ya bapasi na biso opesi ya mocha mokili epesaka te yawe ozali evandelo ya kondima na ngai mpe nazali kuma ya bolingo kwa yo regret na ngai ezalaki kopere de artiste Mundori te oyo bato bayebi te bayokasa Mundori akufi na 33 ans Mundori akufi na 59 ans donc il était à la porte de 60 ans veut dire eza âge moko oyo peut-être soki otali baartiste ebele bakufaka bakóma na baage wana te ebele soki otali même baartiste bakaya kala obike lwambo akufa soki na 49 ans lwambo boyoka lwambo mais ve Mundori akufi na 59 ans donc oyo ezalaki kaka pasi eza niveau bato balingaki kolongola grandeur ya Mundori bakomisa yango lokola eloko moko neti ya porte ya lupango te Mundori aza mwana porte ya lupango te aza ya famille biologique na ye mais akoma ya famille artistique aza mwana ya quartier na bango mais akoma mutu ya monde entier donc tolela ye lokola mutu ya monde entier tolela ye lokola mutu public veut dire bandeko balongola mwa makanisi wana oyo bazalaki nango nga mpe na comprendre bango obi na vie kobelela mutu moyibi ye ayibi nga telefone mais oyoki vibre na poche no na minute oyo faut bachange maloba baka ezalaki bage
Donc ça qui bâché. Quand on a bango l'autre ça qui bâché. Musicien soy baye malam, souvent baye te malam. Na moni ndeko moko déjà présenté bango azali awa. To saki mama Marie Misam azo zanga te la so te muta te ku fini Marie Misam ndo azo zanga te. Na so mona be mena ye. Biso to kene ba te nso balala e kuna. Donc na mo qu'il faut zaka moté malam. So za moté malam o zaka bien. Merci à toi papa. Merci. Collègue, votre frère Mundweri Vika Yaroger Alali Lelo Ezatepo Moutoumoko azalaki na volonté eke akoki kola musaite soki lelo batuni volonté batuni nyonso tozali awa Yaroger alamuka tokoloba oui mais soki oui na biso ekozala na efete seke eza mokano ya nzambe yango nalobi boye na kombo ya organisation interne nalobi organisation interne pourquoi parce que ezali organisation moko sans ba divergence organisation moko ya bomoko NTPC to NTPCT tosangana pour que to réussir papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata. Événement. Vous êtes en France, Belgique, partout dans le monde. Voilà pour vous une occasion à ne pas manquer. La vente promotionnelle de la crème miracle ensemble avec Mama Tina. Boya et Belé, c'est 30 juin 2019, Nabadresse Oyo. Ne manquez pas. Motonio so aya kozwa crème miracle na ye pour la solution ya loposo na ye. Mama Tina a fongoli ba porte boya motonio so azala na crème miracle na ye Oyo ezali na Bavia escargot. Mama Tina la fez a longa côté wana toujours na crème miracle. Mama Tina la fez a longa loposo. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier que vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas, nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso, à la solution là, au bangaté. Donc, maman, on utilise des produits, il y a hydroquinone, javel, tube, sulfate, au bangaté. Dernière chance, il y a pour sonayo et ça la Grâce Beauté. Tout ça là, produit naturel à base de fruits pour réparer poso. Papa bobo sanate pour la mandef to réparer capé bouton ya mandef mama toza wana pour encore arranger poso pour encore sa uniformité kolongola banduta kolongola tâche donc boya bozala bienvenue dans Grâce Beauté. Wow!
Mbote Nabana Tsuya Elenga Congo Bozola Ndabiso. Nous sommes là en direct de la Fikine Namatanga Papa Mundori. Lobby Tozulek nous ba image levé du corps jusqu'à la morgue, depuis la morgue jusqu'à l'exposition. Les lots ils jour enterrement que Tozawana Elenga Congo Kandez alors avec votre humble servante Mélodie Binténéa Poupé Nabino Azana pour nous Sarabino ban news et Tozo qui na caméraman Nabiso Tozaki wana pour nous Labino quelques images et enterrement. On a vu que quelques artistes qui sont là. On a vu le programme qui a déjà commencé. Le corps, programme déjà Bandaki. Là, nous sommes dans le dépôt de fleurs avec tous les artistes et comédiens qui sont là. Vraiment, artistes et comédiens, Bazana Bolingo, Morono, Namonaote, ils sont là. Bazawana Bangotu, Bazawana. On a vu quand même, sur 100% il y a artistes et comédiens, on voit quand même 80% des gens qui sont là. Hein? Et moi, Mélodie Poupé Nabino, je suis là pour nous représenter Bino. Hein? Émission elle est là dans l'enterrement. Nous allons prendre quelques images. Il y a levé du corps jusqu'à la cimetière. Là c'est Mowe et Arokendeko Pema. Mais Narosenga Nabino Boza toujours branché là Nelenga Congo. Et quant à moi, je suis là pour nous informer Bino Poupé Nabino Azana Elenga Congo. Hein, chien Nabino Pesarabno Tobatu. Merci. Là, c'est le groupe Sans Souci. La délégation est bel et bien conduite par Omar. Merci. Là, c'est le groupe Sans Souci d'Afrique. La délégation est conduite par Omar. Voilà. Omari Mobimba, l'international d'heureuse mémoire, qui aujourd'hui est dirigé par Poudre de Chasse. Pas de collection, apprêtez-vous déjà. Évangéliste Bazate. Ok. Veuillez avancer s'il vous plaît. Vice Club. Vice Club. Vice Club. Simona Bangote, Collection également, avancez déjà. Voilà ma collection. Azam Moko, il y a Pire Petit, il y a Papa Nabiso Monderi. Voilà, il avance déjà pas dans ma collection. Les Gilois. Toujours en série. Merci. Merci beaucoup, pas dans ma collection. C'est là, et le gamin de Mickey, il s'appelle Nicolo. Au sentir. Ça c'est la chorale, la paroisse de Saint-Daniel. Président Jean-Sylvain oui. Papa Eba. Voilà, là c'est la fondation, la colombe. C'est Manabango. Soseki, groupe Mouyombe Gauche. Mouyombe Gauche. Mouyombe Gauche, Bobo Mama. Voilà.
le groupe Lisboy original. On va faire la cérémonie à 1 minute kaka. Pour rendre hommage à Bango Papa. Papa Sekele, Piton, Benati, Harmonie, Mayaka, avec le Vélion. Merci. Et sans oublier Kaou. Là, c'est le groupe Lisboy original avec le président Moudori. Lisboy original du président Moudori. Donc, Lisboy Fondation aussi après Kaboulega. Le phénomène est sauvé. Avec le chef Pico. S'il vous plaît, dans ceux qui sont le monde, alors bien bactère, il y a l'histoire originale. Artiste, s'il vous plaît. L'histoire fondation, après que vous déjà. Je vois également Viviane, Martini Mostantou, Beloni, Jocelyne, Air Public et Goya. Voilà, là c'est l'Isboy Fondation avec le phénomène SOB. Voilà, ça c'est les plans Lisboy. Je vois Mdanché, Martini Mosantou. Voilà. Le groupe Modero, Académie des Stars. La délégation sera conduite par Souké. Merci, le groupe Mouillon Bego. Des mots de la famille. Monsieur le protocole, tant que responsable de la famille, vous avez la parole. Donc, c'est bien. Il a qui permis d'autres Académie des Stars, avancez s'il vous plaît. Académie des Stars de Modero, Kotokadi. Écoutez-moi. Ils seront suivis de quel groupe? Qui va déposer sa gerbe de fleurs. Oui, il avait déjà placé bien avant sa couronne de fleurs, y compris le phénomène SOB. La vie SOB. Le président Elombe, le président Elombe, le président Sakala, le président Sakala, le Sombo, Maman Mitombe. Voilà. Bandeko, vous dégagez wana s'il vous plaît. Vous dégagez wana, vous avez empêché bateau. La place des Akuna. Veuillez dégager là-bas s'il vous plaît. Avant de bien votre sécurité. Ici, péché la métisse noire. Président, il y a également les anciens de Lisboy. Anciens Lisboy, dans l'école de groupe, il y a le président Monderi. Dans mon père Bazar, on a déjà fait faire la Bango, donc je fais également partie. Là maintenant, c'est le groupe Succès Loyégué. La délégation est bel et bien conduite. Voilà, je vois Mao. Voilà, ils sont là. Merci beaucoup, Succès Loyégué. Il est là parmi nous, Robino Moudibou, le seul musicien venu pleurer avec les comédiens. Le groupe Théâtre Plus du président Mansour, après à vous. Voilà, là c'est Robino
Président Massoumou, avancez déjà. Tobégi groupe triangle d'attaque, s'il vous plaît. Triangle d'attaque. Triangle, ça c'est triangle d'attaque. Nous invitons également maman la reine Mwana Mongala. La reine Mwana Mongala. Les neveux, la famille de papa Mounderi apprêtez-vous déjà. Nous appelons également le chauffeur et le président Massoumou à Kende Sika Moutouka. Le chauffeur et le président Massoumou à Kende Sika Moutouka. Nous invitons le groupe Sinart du président Caleb Tukebana. Donc après le groupe Sinart, il y a maintenant chanteur Nabiso. Oh, Yonde, Osakoson qui sera Biso. Idée à débat mondial, le PDG. Maintenant, le royaume de Maman Esther. Avancez, avancez s'il vous plaît, avancez. Des bestes, apprêtez-vous également. Le roi des bestes. Donc oubliez l'autre apprêtez vous là, il y a Ali Mambouya. Vos alliés, ouais. Alors après le groupe Wana, après la groupe Wana, Fondation Elembo Wapi, Yaya Dimos. Voilà, Elembo. Après le groupe Toyo, Fondation Elembo de... Là, c'est la reine. Voilà mon gars là, c'est ça. Merci. Alors, on a saisi en même temps, ma veuve et ma artiste Nyoso, Balanda Maman Yvette. N'a pas si à ma artiste, ma veuve, n'a pas si à ma artiste Nyoso. Il faut aller dans une maison de... Là, c'est la veuve. Maman Yvette. La veuve. Tobeki Bassi à ma artiste Nyoso. Nous invitons l'honorable Entre-temps, nous invitons également le bourgmestre de la commune de Djili, s'il vous plaît. Le bourgmestre de Djili est accompagné de G10. G10 plus. Nous invitons l'honorable Ruffin, s'il vous plaît. Bayamoudila. Merci d'être venu, Bleu. Le groupe Kikedi.
awa continuer si ma mot de circonstance. Voilà, merci beaucoup. Fondation Belviti. Ouais, bandeko bolanda biso ya Elenga Congo boza on dirait que toujours ya matanga ya papa Mundweri a kufi atiki biso boza ndeko na biso zege c'est ça non? Ouais. Quelques commentaires pour na matanga. Ben commentaire ezaka que non to bandaki depuis lobby to accompagner qui corps depuis lobby to zalaki na morgue to iti à place corps ezali exposé précisément à la Fikine. Donc ce qu'on peut retenir, il y a artiste et comédien Mundweri. Il n'était pas seulement un artiste et comédien, qui est un père de famille, qui est un mari. Donc je pense que tout le monde est bouleversé, tout le monde est KO. Non seulement sa famille biologique, il y a sa famille artistique, ses amis, ses fans. Donc nous tenions Sazali KO na liwa ya Mundweri. Qu'est-ce que nous dit ça la passe? Et donc ça la passe mingi na peuple congolais d'abord, plus précisément na bakinois, ils ont perdre artiste Mundweri le col à Mundweri. Quand on a bakinois mais monde entier quoi. Hein dans bazo là, papa Mundweri qui trop artiste boyoa. Bon, c'est pas que on peut dire comment. Il y a accueilli même Missous Batikale, l'artiste Vazali Belé. C'est l'un de Baoba qui est parti. Donc Tokoki Kozala Kale na mort ya Mundweri. Normalement Azo mérité ba obsèque Azo mérité ba obsèque tozali a pour na repé ça ba dernier hommage naie et ba artiste Msusu Atikali. Je pense que non Atiki bana wana barokola baro e banengi osala musala. Qui bana na kati yote zege mais kozo artiste lokola Mundweri wa jouer lokola ye obikeza moi pas. Bon, que jouer local là c'est un peu difficile. Que jouer local là c'est un peu difficile. Mais bah on va aller rejouer plus que yété, local yété, mais bah on ça là quand même l'essentiel. Merci à toi Zégué. Ouais, au commentaire monsieur Yobakisa, tout est pour te poursuivre le programme matin. Non, bah internet nous sur Elenga Congo TV, je pense que bazali ko landa ba image au depuis to bandaki na bango. Donc toujours like ça bango ba obsèque ba image toujours me camper ko tambola ko sala ba interview na quelques artistes et comédiens baza awa. Et je pense que Robinho Mundibou, c'est l'un des artistes et musiciens ou aïko l'élana artiste et comédien. Le seul, voilà. Ou aïko l'élana. Tout total tout la nakati tout talent ba musicien, artiste et comédien, ba presque sur 100% ba ça au moins 50%. C'est ça aussi les problèmes. Caméra zali, micro zali, toujours me camper ko tout na Robinho, me camper ko expliquer ce phénomène wana. Merci. Merci. Il y a cette interview. Papa, maman bandeko, mbote. Na kombo ya Nzambe. Oyo akokisi mokano na ye à travers notre collègue, votre frère, Mundweri Vika Yaroger. Yaroger Alali, lelo ezate po. Moutoumoko azalaki na volonté et qui a koki kola musaite. Soki lelo batuni volonté batu nyonso tozali awa. Ya Roger
bonjour. Ouais, bonjour maman. Papa, comment on a le matanga, il y a président Mundweri sur tous les comédiens, tout le monde, sur 100% il y a des comédiens, on a presque vu même 90% des comédiens. Ouais. Qu'est-ce qui fait tout ça? Cela prouve à suffisance que les comédiens sont unis. Baza unis, baza ensemble. Il y a une présence dans l'Union Suéza. Malgré nous avons perdre un grand artiste, le roi. Tozangi sa façon de jouer, sa façon de prester. Tozanango le sous-souté. Oye kotikala ezaya kala. Bon souvenir na le bango mbala mingi. Ba meilleur souvenir oye kotikala ezaka sa façon de jouer. Tozanango le sous-souté. Merci à toi. Tout ça toujours dans matin en direct il y a Congo TV hein bana tout ya poto Olanda biso Anita Mwambo hein grande sœur propre bonjour papa. Bonjour maman. Boni comment na yo lelo na matanga papa Mundweri et donc ba regret nous on a encore perdre artiste le rôle à papa Mundweri. Ouais tous un souci oya kufia za monument tous un souci makasi moi to lo baku de te tous ça un souci to ba souci za makasi ba bon souvenir aux qui to ya revendre na Mundweri. Ouais Mundweri to jouer na mingi to jouer na mingi banzonzingi to jouer na ya sala mingi mwana ngai pe na pièce na ngamo na groupe na ngana digital asa les riches les pauvres to ça na ye donc to ça ne pena mingi wana ya sope to ça ne mingi ils ont niveau ils ont fait ça binoba artiste et comédien pas si tout le monde besoin bolingo maka sur 100% il y a artiste et comédien surtout moins to autant 99% so ils a pour exagérer 99% bozana mais comme on a bino na matanga ba musicien bino bozala kawana mais envoyer na matanga na bino tout le monde artiste et musicien bon biso to za ba tout le monde to ça bien biso to na association banini ba théâtre ba za bomoko ba musicien so ba ye malamu so ba ye te malamu na moni ndeko moko déjà présenté bango azalia wa to zaki mama Marie Misamu azozanga te la so te muta théâtre kufi Marie Misamu ndo azozanga te na so mona be menaye biso to kene ba théâtre so balala ekuna donc na mokilo fo zaka moteur malamu so za moteur malamu ozaka bien. Merci à toi papa. Merci. Bon likanisi tolo ba lelo to matato kita mbongo upa mokano d'abord ya nzambe parce que bato balekaka Mundweri na mbongo na musika lelo ba na sema belé quelque chose mbongo na bango ba Michael Jackson ba Nelson Mandela to na bato belé ba na sema belé malgré mbongo na bango donc c'est pour na kubandana na kolobaka liwe za domaine moko privé ya nzambe oyo atikala ko lakisa ngwata na mutute. Voilà la raison pour laquelle même son fils Jésus-Christ, devant la mort, a dit papa, est-ce que au Koki Kolongola Likambo Liboso n'a été a dit il faut ole kakakawana. Et ce qui Jésus, toyebi lelo eza par rapport à sa mort. Parce que après Koufa na ende batu ba comme ah yango zalaka boye comment Jean chapitre 2. Ah Paul Bible commandement avant la mort de Jésus. Bible commandement après sa mort. De l'ingélo bagay na sima ya liwande batu baye ba valeur à mutu. Lelo Mundweri quelle que soit présence ya mutu, quel que soit mbongo mutu. Ce que ezaki mokano ya Nzambe, Mundweri akufa, mutu ko kubikisa azate. Deuxièmement maintenant, mutu ko bela ezata musungambo ya batu te. Mais ko kufa ya mutu e komi ngambo ya batu. Parce que na bomo ina ba ko calculer yo na oyo moko salaki babita bana ko jouer peut-être le roi Bélier moko misali sana oyo azalaki ko sala maintenant okufi yo te mtozo sala lisusu oyebi pete o zaki nango bato batika na bomo inde fo ba sala. C'est pourquoi la mort est comme quand quelqu'un meurt ça devient comme une obligation ya bato mora il faut besoin charge na ebokunda e yango monaka ata soki muto akufi bokimi bosunole bembe et comme à charge ata l'état akunda parce que mutu il faut akunda makaka yango voilà kokunda masiko ya mutu et yaka pe na lolenge mutu atambolaki na mokili est-ce que azaki na batu malamu est-ce que musala na yese pelisaki batu kokanisa teke ne bakundi lutumba eza ndenge ba okunda ta mususu bakundaka mabele lisi ezata musu ndenge te bakundaki donc ndenge pe mutu na mutu akokunda makaka selon ndenge azali. Voilà la raison pour laquelle ba comédien musu raté
oye monde a sali 10 ans na tête maman na pesi na ngelo ka malonga te bazolo baba n'importe quoi na matango po eza zuwa obika batu musu baki posa bakufa il faut attendre balela nga boye parce que on a bien organisé nanu tolela artiste et comédien na ba standing oti oui avant mon doit banero loba nanu tolela artiste et comédien ndenge tolela masirika qui était dans l'organisation ça et ça lelo le susu batu ba loba susu nanu toleli batu tene toleli mundori ça et ça dans la vie il faut comédien à l'ongola na mutu na ye molimo ya pauvreté. On n'est pas riche na mbongo auto simbaka palpable. On est d'abord riche dans l'esprit. Soko za muta mbongo na makanisi kitoko yango wana. Soko za pauvre na makanisi to simbi 1 million otira la pauvre. Voilà bandeko njili balimbisa biso mundora zaki mwana njili mais to boya ki kaka ke topesa image tina suka kaka ya mwana njili topesa quand même image que Mundori azalaki artiste et comédien international na bien tant baba balele na fikine ata mutana ba Kongo ba bisa bana ba toke fikine ba sepela et ça d'abord référence et c'est sika bato so ba roya et puis lelo toza na réponse bandeko nanga njili bo fungula mitema na yebi ke na minute oyo peut-être bo bana okanisa ke tolele boete mais luka bomoni ke salami bien bo sepela parce que Mundori a joué rôle à Kizengite, a joué rôle à Kokomo boete, il jouait un rôle il y a 20 ans. Voilà mon étude, tout ça, l'extravagance. Pour t'accompagner vantardisme. Donc, je dis, maman, le moment là, chut. Bon, tu fais la Bible, ça m'a dit, c'est que. Okoki osala ekeko en or na $10. Mais mutumo bazala mbongo ako osala ngote na 1 million. Poani ngana zoka libaya mona kati na pakolo couleur or bato ba le or mais or te. L'intelligence c'est de l'argent. C'est que organisation ezali esprit ya munene wana ya ko signer likambo. Et puis kozala pena bato bazali apte pona ko sala makambo ya minene et comme réel et comme réalité. Donc voilà. Donc ça déjà côté je sais bien faire les choses. Président, quels sont les regrets qu'on perd grand artiste local à Mundori? Regrets nanga qu'on perd des artistes Mundori te. Oh bah tu habiter bah ça Mundori a couffé à 33 ans. Mundori a couffé à 59 ans, donc il était à la porte de 60 ans. Je veux dire, ils ont âge moro, oh peut-être, si on a des artistes bello bakufara, bakoma na ba âge wanate. Et belé, si on a même artiste bakaya kala. Vous voyez que l'homme bakufa, so na 49 ans. L'homme bora l'homme, mais fait Mundori a kufi na 59 ans. Donc, on les a eu qu'à passer ça. Niveau batu balinga ki kolongola grandeur ya Mundori, bakomisango lokole loko moroneti. Il y a pas de lupango te. Mundori aza mwana porte lupango te. Aza ya famille biologique na ye, mais a comment ya famille artistique. Aza mwana ya quartier na bango, mais comment mutu ya monde entier. Donc to lele lokola mutu ya monde entier, to lele lokola mutu public. Veut dire bandeko balongola mwa makanisi wana o bazalaki nango. Nga pe na comprendre bango. Obi na vie ko belela mutu. Mo yibie, ayibi nga téléphone. Mais on a vibré dans la poche chino. Na minute il faut pas changer mal baba ka isaki bagé. Donc isaki bagé. Quand dans la bango isaki bagé. Merci président. Bando na biso elenga Congo bolanda biso hein na avec votre poupée hein yeyo. Tozaka toujours na matanga ya papa Mundori hein na bike bana tout ya poto bolanda biso hein le rôle la grande sœur na propre Anita Mwambu hein motema ya papa Nutambwe et à toi hein koko na moko Adriel koko na agi na pena na koko mama boisala et pas na biso quoi. La foudre bonjour. Bonjour votre chérie Mélodie. Comment on a le matanga to bike yoza na groupe ya vie. Comment on a matanga papa Mundori ba regret ni oza nango le ko perdre mutulora papa Mundori auto ko zwa lisusu te regret ezaki to perdre waza bibliothèque
parce que ceux qui m'ont demandé la coupe, coupe na maman nyonso. Ba Mundori za baoba parce que bon baza ba fondateur Alice Boy. Président de Londres abanda pe kuna donc sur pe yete menga pe petana ça être traité. Donc biso to na passe, on a ko na biso akufi. Donc ata na zaki na tournage, ata na zaki le kamo belelo pena. Nenga na foshonga pona na kokunda wa za ko na biso papa Mundori donc biso tout artiste comme to na passe. To ya pona la bilamba te pona ko la ba kitoko te mais to ya wa pona ko partager mawa na o atiki biso donc c'est ça. Pour l'organisation, la foudre, matin à l'élo, il y a papa Mundori. Oh, c'est la première fois que il y a matin. Parce que les journalistes, la presse en ligne, tous ont raté dans matin à Nyoso. Première matin en tout le monde, les artistes et comédiens, oh, ils ont bien organisé. Non, il y a bien organisé. Ils ont bien organisé. Maman et Wassou ont bien organisé. Oh, ils ont bien organisé. Et là, tout le monde le gouvernement yango. Tous ont vraiment peu délaissé dans mango mais là tout d'ailleurs tout le monde a vraiment valeur. Ils ont d'une manière fait que biso ba to tikali to sala bien to sala bien to pénétrer pour juste aux alaté ba gouvernement pe kota makambo to moni makambo lifa koti gouvernement kota makambo yo biso parti comme de sali organisation et le gelanga va d'ailleurs na kin mena poto to mona ki velanga Didier Masuki ba organiser pe des dole là bon la kuna Masuki privé na Angola pe ba to organiser pour les laver donc c'est moi qui va ça qui bien à bateau azaki bien abatou donc appelé on a retenu pas de France la bien abatou pour lobby les non d'abord on le lot type 2005 demain quand même na ça bien pour jour d'ailleurs ça bien quoi vous arabes vous honorer tant beaucoup fa ya on est comme makam on est pas on est pas au gouvernement mais rappelé qu'on honorer biso tout ça Joël école des apôtres et nous vivants ne pas ça qui les vieux Lutumba azan bon moi mais bazo honoré donc on peut linguiste partir comédien et ça la bon et ça pour nous c'est pour le ministère la biso ça trop long par rapport à théâtre bah c'était ça trop na makambo ya bale na makambo musique biso ba comme bato maboki ba benga biso tout un peu délaissé mais avec le temps avec président Tshisekedi wa Mulumba et Tshisekedi Félix Tshisekedi makambo bien ça donc c'est ça. Merci à toi la faute. Merci à tous. Okay. Ola oyo etali pete ya ye akolongola yango ngonga ye moko alingi akoki kobomba yango comme souvenir to akoki kobwaka yango na libulu ye kaka ndenge amoneleli eloko moko ya mystique wana ezali te lokola bakotalaka olikolo pesa biso lelo dile ya mokolo na mokolo limbisa mabema biso lokola biso tokolimbisaka baninga salisa biso kondima masengenya te mpe obikisa biso omabe maria losako otosia kazali na yo abenisi yo yambo ya basi banso abenisi mpe yezu awa yo santu maria mama wa nzambe sambela mpo ya biso basumuki sikawa mpe otango ya liwali ya biso amen maria losako otondi gracia mokonzi azali na yo abenisi yo yambo ya basi banso mpe yezu mwana wa yo santu maria mama wa nzambe sambela mpo ya biso basumuki sikawa mpe otango ya liwali ya biso amen bambe kwenda Nzambe yo tangolo tokotika ndeko wa biso maboko mayo tozali na elika enene te ta seki yo mokolo masuka elongo na bato banso bawe yo boyambi Kristo e mokonzi tokotondo yo botongi mpo ya malamu manso opesaki mosaleli wa yo ntango azalaki na yino avance mana manso makolakisa biso bolingi bwa yo
makolakisa mpe lisanga tokosangana banso na Kristo enzambe tangolu tokosenge yo tandela biso matoi ondima losambo la biso oyamba mosaleli wa yo Roger Viko ndako ya yo biso baye totikali na composition ya Mondori. Composition ya Ndeko Roger Vika. Roger Vika azalaki dirigeant azalaki bongo secondaire na Gaou bazala kaka wana kokende nano amonoko ndolo ya gani papa wadile
vraiment. Merci beaucoup. Un grand merci également à Didier Trocadéro. Bon, vous avez parlé de premier porteur de riz. Voilà comment il mettait mon nom de Didier Trocadéro. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup Trocadéro. Merci beaucoup à cette grande chaîne qui a donné de l'espace à Monderi pour entrer en contact avec ses fanatiques. J'espère que cette collaboration va continuer parce que Monderi est parti, mais le groupe List Boy original continue. Nous osons croire que la collaboration va continuer avec Antenne A, la chaîne de référence. Et surtout, président, il y a List Boy original, ça va la cérémonie, on va vous remettre pour pouvoir le faire avec par où. Voilà, on va faire la mort au secteur, on va faire la mort des copains. Voilà, parce que désormais c'est lui qui va rester comme président. Alors tant que les bébés vont à la cercle et dans Nini, la Corbillard, on va mettre la main comme Makassi. On applaudit pour Monderi. Ceux qui ont l'Ignati Monderi, mettez les mains comme Makassi. Ceux qui ont l'Ignati Monderi, mettez les mains comme Makassi. Dans votre avocat, on l'applaudit très très fort. Bravo. Merci également à maman Nadine Bola. Nadine Bola, merci beaucoup. Merci à Bruno Nakapala. Merci le président Chico Aloufa. Yaboujos. Président de Best. Nous demandons également à la personne qui détient des livres, des registres de condoléances. À vous remettre au Napoléon. Des Best, nous sommes des Best. Il y a Johnny. Merci na bayetu bolandi biso tozalaki en direct ya matanga papa Monderi ba abonné na biso tout ya elenga Congo tozalaka wana elenga Congo ezalaka wana mpona kozwela bino toujours ba information place nyonso esengeli matanga tomoni organisation c'était bon tomoni ba artistes et comédiens nyonso bazalaki wana l'organisation a été vraiment très bon. Oui. Bandeko na biso elenga Congo, merci na ndenge bolanda biso bomona encore yango na ezokende bayetu bolanda biso encore yango na ezokende ke direction nécropole vers l'Antsele. Merci na bino tout c'était là. Merci na bayetu bolandi biso elenga Congo encore yango na ezokende encore yango na ezokende enterrement direction nécropole dans la commune de l'Antsele. En tout cas matanga elekaki bien malgré tout bayo bazaki na pasi malgré tout ça la pasi ko perdre artiste et comédien monene lokola papa Monderi. En tout cas ça lui vraiment pasi makasi matanga le papa Monderi a kufi na 59 ans hier ezaki anniversaire na ye angaka kokisa 59 ans encore amoyi yango na ezokende. En tout cas organisation eleki kitoko, merci na président Sai pour na organisation kitoko et opena en tout cas merci na bino tout bozolanda biso merci na bayetu bozalaki wana nayebi ke esali bandeko ya poto bozolanda biso esali bino pasi ko perdre mutu munene lokola Monderi ko perdre grand artiste lokola ye nga wana mélodie oyo bino poupée na bino azalaki wana mpona ko présenter bino émission ya lelo. Donc soyez toujours branchés, abonnez tout Elenga Congo, Nebike, Bozawana Bolandi Biso et grand merci à toi et à Glody Diasuka, merci Nabino tout et un grand merci na ba fan tout voilà Kingai, merci na abonné tout ya Elenga Congo. En tout cas ko perdre le rôle la papa Monderi ça la passi, to ebité artiste monene le rôle ye, ba vontar le rôle ye, to rezoé lisusu wapi et matanga yangona encore yangone kei direction nécropole dans la commune de l'Antsele. Papa Monderi au boyebaki akei ape manakimia grand artiste oyo to rezoé lisusu wapi et là encore ekei toyebi ke tozolami quelques images ya cimetière direction nécropole. En tout cas tout le monde organisation oyo ça était de l'organisation Bodon président Elombe toyebi ke organisation eleki kitoko papa matanga Monderi azaki mutu munene droit kolela ye
vous êtes obligé, il faut les l'organisation monnaie. Quant à moi, Mélodie, j'ai dit grand merci d'avoir abonné tout. Il y a Elenga Congo. Et là, je vois Luc Moupé, Penzambe à Brésil. Je sais que tu étais branché au Landa Kibiso. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.